Saratola TV. Et c'est bateau belé mon colo te supposé parce que bango balé pena tout monde ba finga na te malgré mon thème ma beza na kati pour jalousie zo exister pour baninga bazo mata. Voilà. Donc demain ou après demain bako kuta na sunzamba bako sala grâce si la bongoli mutema bako vanda susu na belle vie. Bako seka bako zape scène moko. Siko to Saratola TV. C'est la fille qui gagne. La servette. Tous ensemble, c'est les Congos qui gagnent. Donc voilà. Saratola TV. Belle vie, ouais. Belle vie. Oh, on a mon belle vie. Oh, on a pas monsieur Swanande Pechanga. Ursil Pechanga. Bangwana mbale. Bango me balé. Donc t'as dit film hein? Film quoi? Saratola TV. On a tala skoyo ba star mi balé wana na scène. La bombe. Bombe. Film ango. Et vous a titre nini? Ils ont problème hein? Problème, n'abissio problème, problème sur problème. Et batu baroloba, on kile loba sous. Actualité écoufate. Saratola TV. Ba professionnel mi balé. Ba sangani. Non, poison. Ça c'est la bombe. Mais t'as dit les gens vont pleurer. Vont pleurer. Herba au bakissa. T'as dit. La douce. Moi na mon sala ya mon bali na. Bomba di nana. Herba ko bakissa eli. Yo bomba yete. Bango baloba di nana zambanda ya pechanga bomba ti. Saratola TV. Mais ça a été ma boucle. Et ça c'était quand même une chose que vous demandez toi aussi. Attends, je te sers. Saratola TV. Era. Au tala tournage nae. Oh ya nani ya maman Ursule Natalara. T. Oh si la commissaire sala ki sankara te wana te. Mosusu. Au tala tournage nae. Na mona de. Au tala tournage asila. Ça wana otanga nanga kumbwa batute na lingi nanga bakumbwa batute. Tala wala lo yala wala live. Perche ka moko na kamika ka moko yebura tele mi otande bo filmer. Saratola TV. Na koloba pete ke belle vie na lingi o tourner na silate. Jamais. Non pe que sa décision belle vie te. Bosaka musala na mayele. Moura jour wana ebsa bango phrase nini. Ngana za professionnel, ngana za na problème en particulier na Sarah te na kofinge te. Ngana za na sila, yaza na belle vie. Makambu na bango biso tokokota te. Saratola TV. La chaîne qui assure, qui assure. 2-0. Action. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, Bandego Balandia Top Media Télévision, soyez le bienvenu. L'air est grave en tout cas. Kake, Mboa Swimboa, Pitbull, Kanging, is bending, is parting, is here. Bandego Balandia émission, oh le code de bonne conduite, Nazali, na esengo ya komemela bino makambo ya malamu, obino bolinga kamingi. Quelque chose se prépare na cinéma ya Congo, quelque chose se prépare et pas y a bande konabiso ba comédienne quelque chose se prépare entre maman Bellevie Kondi après maman Dinana et maintenant c'est maman Ursule Pechanga Mobutu sur la scène bande ko balandi na mwandambo wa kanai na mwandambo wa nko c'est-à-dire mais c'est-à-dire et loko yo c'est-à-dire lelo no ke nango ndenge quadra ke nango do c'est-à-dire eza elo mobo c'est-à-dire eza ouf quoi donc c'est-à-dire eza de lo mobo c'est comme ça que nous voulons.
C'est comme ça que nous demandons, na comédien vous devez être unis. C'est-à-dire les lots, baoba lokola papa nabiso elombe à la facilité. Moi nanaya bengi papa s'il vous plaît, nazana tableau moko awa et senginga personnage moko il faut papa et elombe. Papa elombe se déplace à qui et pas moi nanaya sali, ça fait la beauté, la fierté, l'honneur. Et qu'on faire avancer le cinéma Yambo Kanabiso. Dans l'émission Obokozwa exclusivité, il y a Ursule Péchanga et Belvi Kondi sur la scène. Film bazo babandi ango awa. Souka nango to ebité, mais nazo yoka banungu nungu. La finalité nango ezali na Hollywood. Ah, na ebité oh ya Gomez ebimsaki bitumba. Ya Gomez et rappelaki biso makambo sur les kakala. Mais là, je ne sais pas où il y a maman Belvi Kondi et maman Ursule Péchanga et maman Bisso Wap. Mais nous voulons le travail bien fait, bien réfléchi. Des femmes comme ça, au bazo se mettre autour d'une table pour discuter affaires. Bazo discuter, Moussala Nabango, ça fait quelque chose de bien, mesdames et messieurs. Vous avez la émission Oyo Awa. Sur cette émission, nous allons vous parler aussi. Il y a film Nabino Kitoko, Kid Makambo. Oh, déjà, tu as commis le 6e épisode. En tout cas, je viens de réaliser que mot d'ordre à maman Sarah et Bandeko Bazo Tosayango. Bandeko Bazo Tosayango parce que je suis en train de voir que 6e épisode et Koti et Tozaka na 10 heures du temps aussi, je m'abuse pas, mais Toza au-delà des 80 000 vues. Donc, bah vu il y a mon qui est na film jusque là ils allaient 80 000 vues ils allaient na 10 heures na 6e épisode. En tout cas, continuez il y a qu'à partager ba film continuez il y a qu'à liker, continuez il y a qu'à commenter bozo sala bongo bozo faire avancer bande konabino OK et pas maman dit nana tu fais la même chose. Elle peut filmer il y a maman Ursule ezobima OK kuno sali la même chose. Tous les Congolais, la communauté congolaise diaspora nyonso to sala ngobo et pour toi accompagner bande konabiso. Ceux qui veulent rester dans le bêtise, Botika va continuer la bêtise. Nous, le travail, on avance. Voilà. Maman Bijoun Ketani, mille respect, maman. Mille respect, maman. Obongana, papa Jean-Pascal Leka, Nzambe Azalanabino, maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga, Nzambe Azalanabino, maman. Un grand merci à maman Yvette Mbangu, maman Emilie Setimainga, Nzambe Azalanabino, Bertin Konde Mbongo propre. L'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Mais je suis sûr que tout le langage mon konayoto qui nambangu nangambu ya machine tozo élément puis on se retrouve justement après pour tozo maman Sarah Tolapo elle a à dire. Merci. Sarah Tola TV. Mon mari, voilà. Non, son papa en fait, genre ton mari fiancé. t'a épousé. Bah, tu l'as déjà vu, je sais pas. Oui, à plusieurs reprises. Et on a déjà tout fait d'ailleurs. Et il t'a promis le mariage. Bien sûr, c'est dans quelques semaines. Et qui t'a donné l'adresse? C'est seulement lui. C'est seulement lui, voilà. La maison en fait. Il a dit qu'on peut venir quand on voulait. Quand on voulait, le fils de Jolie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe dans vos têtes? Vous voulez toujours apparaître. Vous voulez toujours marquer ou bien impacter dans mauvais sens. Nous, vos amis, Yaya, le monsieur que trop vous... de conseils, s'il vous plaît, on va péter un câble. Ma fille, je sais que tu es très impolie parce que en te voyant comme ça, on sait seulement tu sors de quelle famille. Madame, désolée, si vous non, moi, vous ne m'intimidez pas. Et puis ça me choque pas. Mais parce que vous nous grondez, non, on vient chercher notre grande père, personne, je voulais donner... Non, mais la buse. Non, ma chérie. Il n'est pas là. En fait, on veut voir les propriétaires de la maison. De la parcelle, bien sûr. De la parcelle. De la parcelle, ouais. Bien sûr. Qui Serge? Oh là. Qui Serge? Il est là. Il est là. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il est comme ça. Et vous l'appelez le Big Boss. C'est lui le Serge que vous cherchez. C'est lui votre mari. Venez, ma chérie. C'est lui qui vous a épousé. Il vous a promis le mariage. C'est lui Serge, non? Qu'est-ce qui lui est... Sarah Tola TV. Voilà, nakanisi wana bauti olanda moko ya ba tableau na film na bino kitoko Kid Makambo. Oh, ils allaient déjà disponibles na Bellevue Télévision, 6e épisode de Kotaki déjà. C'est une façon Obiso Toyaka conception autobanda qui avec maman Sarah depuis, c'est-à-dire tozoya tableau par tableau.
par rapport à message dans le tableau, on a une façon de contribuer. Et pas Nabino, on est qui Maman Milo, Serge, Papa Serge, et puis Luna, et Ndekonabiso Cardozo. Je suis Fongola na caméra, toujours Maman Sarah, pour tout le caméra, tout PC Maloba, tout continuer na émission, na biso na ndenga bonzambe, tout Jali. Maman Sarah, bonjour. Tout Japinza, bonjour Papa Tadi. Bonjour na Batunion Stuba Olanda biso, na ngonga Oyo, famille Libota, meilleure fan du monde. Président Bébé, Maman Nathalie. Bébé, la présidente Maman Nathalie. Sol Mbemba. Tata Poe Fapekato. Eliezer Kanu Ngaimbelaye. Non, il y a une vidéo. De l'anniversaire, oui, non, il y a une vidéo. Eliezer, joyeux anniversaire. Ah, une vidéo en pleine émission. Oh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mbotama et l'amour. Happy birthday to you, Eliezer Kanu. Mbotama et l'amour. Joyeux anniversaire à toi, mon fils, le banquier. Mon fils chéri, Moutani Marabiso na groupe Kolekaya Azate. Donc, joyeux anniversaire, mon fils. Profite bien de ton jour. Tokutani Kana groupe. Merci. Eliezer, joyeux anniversaire à toi. Voilà. Donc, que du bonheur, c'est ça. Na salle lié mort parce que binga na tamakambo na ko bossa. Donc, ayenga kutukoya. Donc, Mbotama elam na yo, Sol Mbemba, Eliezer Kanu, Fatou Dukanti, Maman Makiala Kumba, Adeline Keta, Maman Madeleine Aketa, Celle qui la Rose Bonga, Edwige Kala, la Pamela Kabea, Tunaninga Binomingi vraiment. Maman Nathalie, un clin d'œil spécial à toi, na président Bébé. Naninga Binomingi, Maman Gina Amatou, ma papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Amélia Moueba, la prévade de Orlando. Tata Poe Fapekato. L'honorable Jenny Bête industriel, Bakou de Chapeau Nayo. Et pourquoi pas la président Charles Tamboué. L'homme, c'est l'homme en cœur, Papa Diego Milito. Respect. La star du moment. La star. Ah, bah oui. Gros bisous Nayo. Et pourquoi pas l'assistance, il y a Docteur Patrick. Un grand merci à toi. Docteur Mobiki Simola Kisi. Nzambe apambola yo papa. Mobiki Simola Kisi. Souka. Nzambe apambola yo docteur. Nzambe azala yo. Josué a commis un système à koyaka na ba papier mouchoir. Ouais, ouais, ça essuie tout ya mais ça et ça la manger. Non mais Josué nga été, j'ai pas demandé, c'est Josué. Et puis je suis commis un système sotofandi yepé a tie poudre. A comment tu as des couches. Si quoi non tout na yoza na sima caméra ozo tchara poudre. L'intention. Quelle est l'intention? L'intention. Je suis why? Why? Because. T'as dit. Non comprendre. Because. Je suis because. Voilà, merci mesdames et messieurs. Elle est déjà là avec nous, elle s'appelle Maman Sarah. Commentaire na yo na tableau oyo Outukolanda na film oyo Kin Makambo. Jusque là de ta part Sarah, comment yo ozo komona film oyo, comment ozo ko décrire ngo avant to kota na tableau oyo Papa Serge, message za na kata tableau. Nazala kane sengo suki na olobela muto azana ba valeur. Et puis, à peso poso lobe si la te. Lobe moné na sala émission ngamoko. Oui. Ma lobe si la te. J'ai tellement aimé ça. Je crée pas. Non créer en côté parce que ils a bongo. En tout cas, Belvika coup de chapeau pe na ba acteur au ba répondre ba incarner ba rôle. Félicitations. Au moni tableau ils a tableau préféré parce que basi et belé lelo t'as dit quand ndengo za libandi na ona linette ndengo sala na oka na YouTube ba télémission yo kutu ba ebio ke tadi ba ebio ba ko luka ba eba origine na ba télémission bazwina mutu moko inkoni ba ebi ete aika na jeep na complet veste ba che wana oyebi ke basi ba otiko ngai kutu ba otala ngate wana mutu ya YouTube wana mokala Sarah mokala ya Ursule Pechanga mokala Dinana mokala Bellevie azane lo côté azela ba 20 peu kokasa ça peut ça 100 afutanda ba oyate ba otala plus mutu azo apparaître na jeep na costume ba téléphone à cher ngana ebise ba tu lobby chauffeur à ministre so ministre a rouler na V8 il est patron. Ah, il est V8. Il est patron. Oh, tant que mon akumba on est bien V8 bien ko ça peut
chauffeur ya ministre là tara makasi wana ezaka tenue exigé exigé partout à côté na cravate veste et puis ça ezanga na ngote à cause apé wana ministre asimbisi ta sous bloc à $. Aola kiso ngo pomoni ngo peme ya yete à cause opé na ke wapi na ke kitambo ko memo pa koti kitambo po yenda na gérance aka ayibi temps libre abimagana yope quartier mobimba ba yebi ke obimagana ministre JPA ka ezui yope ba monaka bakendaka mais oyebi suka nango ndenge Davina asukaki ndenge pe ba ko apprendre que azakane na famille pauvre la famille pauvre ndenge pe nani Esther Ngalasi asukaki na salon de coiffure ayo découvrir que mon père azao bimana et modé chauffeur ya maman oye do bandaki ko négliger donc souvent batu balingi mingi ko apparaître balingi biloko ezo apparaître balingi ba apparence voilà mobali moko balobela raye ba boire raye to mobali moko ana jeep alati costume mobali ye wana mais or en réalité oyebi identité na été tadi oyebi tadi c'est un garçon bien intelligent asara msala na ye na réseaux sociaux ozwa tadi te mais au préféré mutu moko oyebi to mona ta cause la mutakufa à cause la bimi na cimetière mais tellement za bambongo na ya za na mutu kazo répondre na ba critères oyo lukaki osaini omipesi ozwi motema na mabanzo nyonso to saini bakisa na nzoto te bongo ka motema na mabanzo bakisa motema mabanzo na nzoto apesi akabi ozo comprendre tala neti Serge siko na olinga na yeba Serge aza ndoki to aza mutakisi tozo yeba pete parce que koto kizengi côté kuna patron asara dédoublement ou bien aza mutakisi place on est compliqué hein? Et puis même moi si naie à lobby bango ba fille wana ba qui et pas Serge moi si naie à lobby ça fait 20 ans qu'il est comme ça ça fait 20 ans que azalaka kizengi boye asubaka na bilamba asalaka besoin na bilamba mais bango ba fille wana Luna na Cardozo bazo ça maman milokete tozalaki naie avant-hier omoni vie appréciée sukana ngona tadi bande ona biso basebele babima pena batu bakufa oui bibembe mais ayo betali solo to ebi a betate au lieu pe aluka délivrance et fele kana motema yo tozo talanga obima déjà na mobali moko boye kala yo mo pe conscience to ebi ke obima na mobali wana mais omona kete okenda pe ko luka ba famille na e otikala komona bango te conscience na yo bozola na bibembe bozola na banganga bozola na ba magicien bozola na bandoki et nyonso wana pourquoi bolingi bo apparaître bozotala mibali na apparence or que l'homme c'est la tête la tête c'est l'avenir so mobali ana mutu a bien lobi na ye ozala meilleur parce que avenir na ye simba mina cerveau mobali eza taille basse mobali eza o azambinga aza boga te mobali eza o alataka bien mobali nanga alataka bien ana mbeba rose te mobali eza mutu parce que mobali aza na mutu a un avenir meilleur demain ou après demain parce que nzamba sala randikam natana lelo ko simba te lobe ko simba ba mukili pe ba komoganga ba simba kisi moi c'est mobali ba simba kisi c'est comme ça la vie donc mutu aza na tête moko bien fait au monde on a pas problème T plus tard dans l'avenir donc tableau oyo était à ba jeune finion so o balinga ka mibali o bazo apparaître bana ba jeep bana ba mbongo au monde a mutu so comment mon homme mutu mususu omona koma mobali abongi na hotel yo bongi na mibala ba jarbo bongi na mibala ba jarbo obongi na mibala ba jarbo mibala ba jar wana oyo zo tinda mutu boyebi beta dame na bango te c'est ça siko sort ya Cardozo ezani olala ina kizengi mais kizengi yango bazolo bakasali 20 ans na kizengi olali na nani na elilingi ya kizengi donc c'est un esprit oaza ko s'incarner na ba poso ya batu koto na ndaku tadi aza kizengi mais tadi moka bimi kuna na Kishasa aza charisme na mbongo na mituka c'est clair olali na ndoki po tadi yo aza kizengi
olali na ndoki donc tableau oh vraiment kini makambo Belvi nzamba pambola et ça aussi je veux ajouter sur ce qu'a dit maman Sarah bande ko na biso ya mibali pe et belé ya bana o bokoma kobimana bango la majorité boyebi place azo bimelate place à la raté place à fanda raté bino bokutana kaka so bokutani bobandi ambiance bokepe bosali oyo il faut ko sala vous devez faire très attention même bande ko na biso basi papa wana bokutana na yeka na coin soki do akomi na coin asali osine yo bimi bokeyi oyebi ndaku na ete oyebi vi na ete oyebi oye asala raté. C'est vraiment, c'est grave, vous devez faire très attention. Voilà, mesdames et messieurs, awande siko to linga to lata mukaba to lata sentir poto banda makamona ndenge esengeli tokozonga lisusu na ngambu ya Josué kuna tozwana no Irsil Pechanga. A prometa kibino que bientôt akozala de retour sur la scène. Que aza déjà sur la scène, mais biso tozo confirmer bino que Irsil aza déjà na scène. Aza déjà na scène, quelque chose se prépare. Tozwana nous Irsil Pechanga, Belvi Kondi, et puis on se retrouve tout justement après avec Maman Saratola. Merci. Saratola TV. C'est l'Afrique qui gagne. Tous ensemble, c'est les Congo qui gagnent. Donc voilà. Mais ça a été ma copine. Et ça, c'était quand même une chose que vous demandez toi aussi. Attends, je te sais. Action. Avancez. 0-2. Action. Saratola TV. Voilà, mesdames et messieurs, Nakani, si vous avez compris, vous avez suivi. Moi, 2-3 minutes au Labino. Là, c'est Maman Irsil Pechanga et Maman Belvi Kandi, la patronne. Poutine écriture, il y a Mboka Congo, na Madame C. Komobutu. Voilà, c'est comme ça que moi je disais. C'est-à-dire, Bogola la paix. Lobby ou donc après lobby omoni bomoni mitou omisat Irsil Pechanga Dinana Belvi sur la même scène na tableau moko bazo salaga musala na bango. C'est comme ça que nous voulons. Ça fait quelque chose de bien. Papa okofungola nanu okofungola to continuer na ba idée na biso avec maman Sarah Tola. Ezali c'est que les gens attendaient aujourd'hui tolo ba été ekokisami. Maman Belvi, Maman Irsil Pechanga, encore une fois sur la scène, na tableau moko, bazo ko sala kaka musala na bango. Analyse na yo pe eloko nino koki ko tia na o déjà bande ko na yo bazo ko sala. Okomi charisme. Oh, ofi bambebo. Na yo ka sonnerie mo we sonia.
Peut-être le téléphone et cause à la deux côtés Moussous ou quoi. Donc c'est un peu ça. Maman Bellevie, Maman Ursule Péchanga sur la scène Saratola. Ta réaction? Je suis émotionnée. Émotionnée. On doit comprendre de ton émotion. Oh, on a belle vie. Belle vie, oui. Belle vie. Oh, on a vraiment belle vie. Oh, on a pas me soucier de Péchanga. Ursule Péchanga. Bango na mbale. Bango mebale. Donc, tu as dit filmer. Filmer, quoi. Filmer. Et puis, si tu regardes, bazo tourner en a condition. Au moins, on a perche chez a perche. T'as dit. On a 4 matos. 4 caméras. 4 caméras. Et puis, quel genre de caméras? Au tas de tournage, oh, il y a maman Ursule, Natalara. Oh, si la commissaire Sala qui s'en karaté. Wana te. Mosusu. Au tas de tournage, au tas de tournage, c'est là. Ça, ah on entend nga kumwa batute na lingi nanga bakumwa batute. Tala wala lo yala wala live. Perche ka moko na kamera ka moko yebura télé mi otande bo filmer. Mama tika nga I sharing his photo. Easy. No, I meeting. I meeting his photo. Okay. No, I critique is normal. Ouais, non. I note diffamation. Non, le critique professionnel, il n'y a pas un problème. Oui, on compare, non? Oui. Toujours ça, comparaison. Ngana yo to mona kara pesha nganinga travaillaka, ningesi yemo aussi la salara qui sankara ici il y a les matos wana totala. Mais ndenge Bellevie travaillaka, na on assistate. Na ebi pe ba matériel c'est-à-dire on moni film oyo et ana image na ebi. Donc makambo tolobaka bastaro ba maele bazo anwa considérer ta la Bellevie à matisi niveau au travail. Oui. Bah, il y a 3 caméras professionnelles. Ndeta la bangwana. Est-ce qu'il faut que loba? Dans chaque moutou, il y a une caméra. Est-ce qu'il y a une photo loba? Bazomona. Siko, Josué tela bisope photo. Aïe. Tela bisope photo, bon mona ke si la tournara, ya mona ba prise na mingi ezaka nini moko, ba angle moko. One camera. One angle. Yara ndenga na to tourner boy. One camera, one angle. Mais biso sko to na ba caméra belé. To tourner na biso na caméra ka moko par rapport à espace. Donc déjà matos wana. T'as dit non ngana tala non, ils a filmé ni titre na ngo. Ti siko ba bombi titre, ba bombi. Question mark. Tala ka maman Ursule abanaki ko lancer banini ba des retours sur la scène, mais je suis surpris d'apprendre que les années de film à Bellevie, Ursule a tourné dans film à Bellevie. Ba professionnel mi balé. Ba sangani. Non, poison. Ça c'est la bombe. Mais t'as dit les gens vont pleurer. Vont pleurer. Herba obakisa. T'as dit. La douce. Moi na mosala ya mobali na ye. Bomba dinana. Herba obakisa eli. Yo bomba yete. Bango baloba dinana zambanda ya peshanga. Bomba ti. Bomba ba sécuriser. O palpiter ni. O palpiter O comment na ba espoir Olga. O palpiter. O palpiter. Nini. Faut na benga maman Marie-Jeanne Bololé. On palpiter, on palpiter. On comme un esprit à Olgozo, ça va palpiter en désordre, on palpiter ni. Ça va, n'a regretté hein. Au moment il faut ça en affaire na mon bon. N'a regretté. Et puis yango faut na bengelo so Marie-Jeanne Bololé te na benga nani nani Mimi Kabongo. Bango batu bazo ko s'occuper mingi na mama Olga. Nga na komi na ba palpitation ya mama Olga. Oui. Wana za makambo mura do lo baki yo mto komi na ba palpiti wala. Yo mura limisa. Mura bi Olga za la ba palpitation. Non comprendre te ou ba palpitation nini. Mura, je te salue. Donc il faut ça. Et puis avant on continuer, na yoko ki live mokof ndeko moi ça sali live moko ya les abakou basali live pour s'attaquer à Moura
Oh. Ouais, comment Mourayo oko fongola live biso soki tozoya poto finga Sarah yo ozo boya ke boya ko finga Sarah na live na ngate. Chaîne eza ya Moura eza ya Silatin. Moura aza na problème en particulier na ngate. Moura osa musala na ye okumisa Sila. Nga pe naza na musala na nga na osala na chaîne na nga na kumisaka Bellevie na soutenir Bellevie. Parce que nga na Moura toi na problème en particulier te bali ya je me suis dit oh mais comment bandeko do tokomi kokoma pena ba ennemi ya ba ennemi na ndenge bato ba bundela kofi na waze kwa basuka lelo est-ce que ba kopesa na demain ou après demain ce peut si lango na Bellevie ba sali scène quand neto la ito la mukibe po batu na ba permission na biso to ebi oui na landa ki Jemima Ibele le labi ya kota kasho awa na pe crime awa pona Ibrator rando ya Ibrator na binafile ya zaka ko finga Ibrator binafile kangisaka ya kota awa na ipe crime awa abina lala na regretter bangungi ba swanga na vie mais lelo yo Ibrator tango bayokani na bayokani ba photo circulé na moni bango bakina kiti na matanga bayambani ta bayokani na bina filé est-ce que atuni a vi nanga na lala na kasho atuni a mais yo da wana déjà ya bina filé etikali déjà do vine mobimba ye pe na bina filé ba sola te po yo manka de respect eze ba te belé mukolo to supposé parce que bango mbale pe na to mona ba finga na te malgré motema mabe eza na kati po jalousie zo exister po baninga bazo mata. Voilà. Donc demain ou après demain bako kuta na sunzamba ko sala grâce si la bongoli motema bako vanda susu na Bellevie. Bako seka bako zape scène moko. Siko to suka. Ouais, il y a mais c'est ça que moi ba tu na permission mututé. Comment tout ça la lokola ba joueur na terrain. Na tawana nga de na finga si la makasi. Na ko pusa na pembeni. Jamais. Na koloba pete ke Bellevie na lingi o tourner na Silaté. Non pe sa décision Bellevie te. Bosaka musala na mayele. Moura jour wana ebisa bango phrase nini. Ngana za professionnel, ngana za na problème en particulier na Sarah te na kofinge te. Ngana za na Sila, yaza na Bellevie. Makamu na bango biso to kokota te. Soki to wana makamu na Sarah to aussi sango ngana ye. Voilà, moutaza l'acheter pour finir et puis na les abakouk nyonso il est le seul on a moni que non à l'axi maturité naie. Voilà. Maturité naie il est resté sur Atikalika bokumisa. Ah yaza wana kaka. Saka mutuna ye kaka. Il n'est pas le cola bande qu'on a vu sur mibali bakoma basi ya basi bakoma mibali o kuna zali boy en tout cas c'est très compliqué, c'est trop bizarre. Donc on comprend. Maman pardon nasi saka logo tous à la lokola ba joueur tous na terrain yo oza joueur ya Real ngana za joueur ya Barcelone na tozo beta na toko tout na même ata lokolo bou na juste même ata choc mais na suka kana ko ya na yambio c'est ça, c'est le travail et ezo sansan restons professionnels to comme ba nemiti na ba vie normale te po ebele to kuta na kana bino bo moni don ndenge bozala kat o moninga mutu mo boy donc kolobela ye na télévision des fois au finga ka mais o moninga ozo koka ko fixer misu na yo boyete nanga po do moni lokola lion daza liboso na yo. Nous devons faire très attention. Nous sommes la famille. Nous sommes la famille. Ba idée nanga o sepeli nango te papa oye awa o lobi oyo moni. Mais ko finga te biso pe to fingo te. Voilà maman, on continue. On comprend. Donc notre la skoyo ba star mi balé wana na scène. La bombe. Film mango. Et vous avez titre nini? Ils ont problème hein. Problème, n'abissio problème sur problème. Batu baroloba, mukile loba susu. Actualité ekufate. Babani déjà koloba déjà. Actualité ndezoya. Ba actualité bien pour biso toza penza bata mafinga. Ah base ya ko finga ba toi wa ezate. Actualité et puis jita susu. Zita li susu. Jita nzela mini le rapport à lola pandi. Bombe. Et puis Sarah, une question. Nga batu baloba nga batuna batebele batuna nga sona rande kwa jita. Ba bito zara
Ba façon de parler na ba agitation hein. Biso sko agitation ici il y a il y a biso sko toza nango ya propre. Agité. Naza agité ya propre. Za lora yo te ozang so ba maîtrise, ba palpite. Non mais yo moko olobi ke oza agité. Donc c'est normal. Il y a biso za propre. Il y a yo te yo za ozo perdre oye ba mambolo ba te ka koloba pour rien parler. Olga Mobile. Sarah, une question. Pourquoi seulement maman Ursule, maman Bellevie, il fallait kaka Nathan Oyo moto, ils ont cassé sur la place publique. Batunion soka kamini sou eza fiché kuna pourquoi kaka mais non ta film yana ndenge ba cook ba ya odiongola te Sarah mais kana no ko ya no langa pe ko sala analyse pourquoi kaka temps oyo tv oh et bon pour ça film do qui pétant oh et oui et là temps yo lige za la tani batu bu basali bagage wa ko cha bambongo na kombo ngai yo la de mer boka bango te me biso pena pe to kuma pe olier sabato et puis tu sais c'est ce qui veut ça prouve suffisamment combien nos acteurs bande konabiso misusu ba papa bolimbisa combien bazali limité sur le plan professionnel même ba inspiration zali susute yango ebele babenga bango les artistes de la rue. Donc c'est-à-dire bazwakaka et loko yo amoni nanzela a loko tiango a commission loko la yaye moko bafundaka musicien moko notanga komote bafundaka yeka juste pour na ba instrumental ya ba ivoirien akoka ko se défendre était donc pourquoi parce que yo musala na yo ozwaka kaka o batu déjà si basali ozui oyekaka okole kaka moi maloba moi donc lo mo be fodo bini sabat eza loko la bino. Et puis même ceux qui vous suivez, naïbité, l'aveuglement communauté oyo, to bimana nous na babiloko bande ko na to sala makambo ya malonga voilà Sarah. Quelque chose se prépare. Famille Libota, tenez-vous prête. Bobo sanate to vivre dans un monde à 10 partages, 10 commentaires par jour. Et puis 10 visionnages. On a principe. Zoango comment on est principe verset biblique. Neti principe anganga. Wana babo sona kati so bosani. Bikile kangiyo. Faut comment à côté. Bozela quelque chose se prépare. Tout ya. Nasi batutu de balobi. Sentir asuka lobi. Et lobby dans le lot. To komi na besoin ka ya yemo. En tout cas t'as dit non yo kasu batute na otala su batute. Loka batutu de balobi. Na komi na pose ya yemo ko aya kunoba. Yemo nde foya. Nyonso ezo denda yemo ko foya. Mutu mo akomelinga lobi. Mama Sarah, tolandi émission balobi bafundio na 4e ri ngaka na gombeti ndaku nange yebani bozonyo la bango po ani boya ofunda na gombe et puis kofunda eza problème et qui a peur est-ce que kofunda muto eza problème na bomi muto non qui a escroqué non les inconscients bakanisaka ke so lobi ke non yondo za bongo na ke porto plainte place boyedo po na ye déjà amonike muto na kufi à côté déjà prison. Et puis, RP bozo qui ne kofunda na bo qui ne kofunda pe na voie normale légale. Lisu likolo lisu ezota la vie. Média likolo. Vous savez, il y a certaines personnes de tozaboy, même en politique, même na makambo to salaka. Chaque moto akina olala na ndaku na ye na famille na ye chaque moto. Et puis le qui comme sanga mutango ba osala ba grimace na réseaux sociaux ki ba fundi musute kanga. Aya lelo wasikani onga na te bafunda na bango toke na biso soki pe babengi lokola biso to tosaka justice a mboka na biso to okende t'as dit dikamna toge nana rolata toge point d'interrogation wana ne place balanga jour wana place nde ba omona pena ke no biso pena ne mokili do linga biso lisusu te ese yeso mona papa do abota yo mais yozu problème mais papa aye ko samba pona mwana ya ba voisin papa samba la mwana la
C'est quoi papa face? Papa côté li bon là ba voisin. Non, parce que à comprendre. C'est quoi papa aïe na ba vidéo, na ba CD, na ba affiche, na ba titre. C'est quoi pour papa za victime. Mais kasi yango papa yé moko pe témoin. Papa, papa témoin. Ngai moko témoin au killer. So makambo no lo baleza lokuta la vidéo est là. Maître Magui Makesse, je te salue en passant. Le grand Baoba. Nabenga le tout puissant. Magui Makesse, le tout puissant Magui Makesse à Betanzete. Ah mais t'as dit et solo là. Moi et Kabwana. Oui, mais qu'il y a un solo là quand même. Solo là. Solo là bakasi. Solo là nabisio. On a peine à linga fait moi ba cotisation et où t'as des gauche à droite. Maman, ça c'est l'intimidation. On peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Tozali na DRC. Tozali na état de droit. Tozali na tout ce qu'il faut. Tozali na banzela oignon se sengeli. En tout cas, sur tout le plan, nous craignons rien parce que nous sommes avec Dieu. Et puis toyebi odo to salaka. Oui, Maître Magui Makesse sengelo morabi. Et là on a CP la rabanda na pesa au stratégie. Comment faire des émissions au respectant. Oui. Comme il n'y a pas d'information na Kati, on y va. On y va. Je viendrai. Je viendrai. Voilà. Je viendrai. Il faut mettre quoi? On appelle ça quoi? Le communiqué. Non, pas le communiqué. Mettre quoi? Envoyer. Il faut maman, c'est ce qui est vrai, Isaac, non, Nini. Intimider. Non. Même intimidation. Est-ce que t'as dit c'est là? Est-ce que n'a pas intimidé? Ils sont déjà à la fin. Alors, place au bamoni, il y a kokende kodie, mais la pona koko c'est la batu makambo non. Babimisi batutu. Pondé zawana. Chicago. T'as dit. Voyage à Singapour et Bimi. Yo mon on m'a segui. T'as dit au moni soki déjà ba comme une garde rapprochée na yo. Mon konja sous na sécurité té. Ouais. Pour le baisou. Si ko garde rapprochée à Bimi. Ce que t'as dit on va expliquer ngani. Pondé za wana muta suka foya il faut ye mo konja ya. Yoka kolela ya mon kondi. Na suki wana. Voilà, mesdames et messieurs. Arolela na nini? Peshanga fit Belvi Kandi. Suka. Biso za mafinga te, biso za wana na musala. Kisalu. Me banda. En tout cas, maman Belvi, maman Ursule Peshanga, nous savons tous que ce sont de grandes dames mi balé bakutani. Te mimi balé te po bazaka maman Belvi na maman Ursule te. Ba maman Mazita bazawana, ba maman belé bazawana na scène wana bandeko bazé belé wana. Nazana besoin maman Belvi pe lobby olongwe oke ko tourner au moins ndenge otunaka et pas ba bobo ndenge otunaka et pas ba nani maman Ursule ba ke ko tout c'est-à-dire échange wana ezala. Les artistes et les comédiens nabiso ba koma libéral libre. C'est la cas qui bombe nani nanana pécha. Toujours zelango. Mais que ba pour moi ba se retrouver la scène qui bombanda. Bon tout de la cas film on nga mona o lukana tala. Et puis film oh non mona ndeti eko sanisa bato na nyonso. T'as dit na ebisio tika kozala na palpite lokola Olga. Naza na tao te. Yo ne muto za tao. Pota yo muto do uti donc lobango ozaka na ba palpitation okokana na nanyo. Tao. Ngana ligne ngote. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour moi de recevoir madame. Et là on a ligne la kokaka. Ozaka na ba courage mo boeso ndumba zui client nga zalaka. Ndeyo. Lobe koleka lelo. Kata. Ekoleka te. Kata.